On dirait héritier Watanabe a comblaki a Zwaki place à Ferregola. OK. Parce que Ferregola ça l'a quitté mais ngana kenda ki pe na bulu mususu na komana ke fait na biso le roi de la forêt alinga ki ala que ya za kana bana. Ça veut dire batu bazaki na mot à dire na dossier ya concert ya Wenge za wera na JB pour na ko monopole ya ko musicien oyo ya yo commenter na podium il faut za la wera to JB. OK. Didier Marcel to Blaise Boula a me ko ça ba je onati. Ah non. Que musicien na omo bien danseur na omo ba le kana. Vraiment. Monopole on est atteint. Pour ce qu'on me dit qu'on benga bongo ton conseil aussi là au longwe. Tes préparations naza sur te que za héritier zala. Na préparation. Ezande ba bando zela te. Na epsa pe ba tout ba s'attendre na o ba okanisa te. Ba vie à un certain âge voix et ça la manger. Et ben ba mili ba paiement pour dire la vérité. Ba via bundani makasi. Atata bani fort. Via tata bani. Et puis via comprendre pena que ba plot to emba on likolo. Eh toujours. Oyemba. Les sapes. Papa, ça aussi ma précaution ça va risquer. Donc Wenge ba te belé ba bina ça bazaki dessus. Bazaki dessus. Ba te belé ba la cité bazaki dessus. Ça veut dire ba vie ba pesi les meilleurs au ba satanda quitté. Mais quand bazolo ba disque et comment il a niveau à reçoit trophée c'est faux parce que en termes de sondage déjà tout le monde a fallu pour pas azali na écart ya makasi que la fille brésilienne wana. Mais qu'on soit trophée copé sa place mususu au lieu de copé sa moto américain qui ango ils a déjà mabé. Puis aux a monopole ya kofinga fallu pour pater pour en termes d'écart aux appelle musika en termes d'écart. Biso to linga artiste basa na guerre loyale mais oyo sali ezola que sa guerre moza déloyale. Ça veut dire muninga a raté le romo oyo ezaki cher pour naie mais yo yé aux unis yo pe téléphone on te ba filmer au seka. Tant au seki wana aux unis. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé.
Tabouret du savoir, votre magazine qui est présenté par moi, votre humble serviteur, autrement dit Zouma Tumba, le défendeur Yabamama Ayaya Baxiana sous FARDC de la presse, Papa Zouma Kapamba Titam Sotoyaka Bofoma. C'est que Moussala et Ben Arabison dans nouvelle tendance télévision, Babi, qui chasse Zaya Koningana, Zahir Zaya Kozika, Mondi Mobimba Bougé, Tolobaki, Toyokaki, Batubalobaki, Batubalobaki, Kosa, Batumusubalobaki et Kosalamate, mais enfin, Clan Wenge et Kutanaki et Betaki na kata stade de Marty, vraiment concert Zaki Makasi Babi le loto lobela mingi mingi moi quelques des actualités musicales et to lobela ngo mais mingi si je na biso Makasi za makambo ele kana kata podium nga ebisaka batu Wenge place nyon se kutanaka 12 ezanga raté ba 12 ezalaki est-ce que batu bazaki satisfait na concert wana est-ce que batu ba sepele qui vraiment comme il faut par rapport ya ndenge to bandaki ko kansela par rapport ndenge to monaki ba installation ya podium me bandaki ko installer par rapport ya nyonso to esalamaki est-ce que batu bazaki vraiment satisfait est-ce que bino bato bozaki wana est-ce que bo sepelaki est-ce que biso pe bato zaki wana est-ce que to bimi vraiment na elengi ya musique ya Wenge o to yokaka kala vraiment ya on to singa na bandeko bo commenter bo pesa ba remarque na bino bo pesa ba makambo no surtout bo monaki na kati ya concert wana vraiment pour moi na ko lobaka ke oui force ya musique congolaise et kende kaka liboso force ya musique ya République démocratique du Congo et kende liboso to za moi ba nungu to ko lobela vraiment moi des à côté il y a concert ya lobby. Merci beaucoup so bon ba image wana bo pesa moi na mobali lombe ça revient de aza réalisateur nga mo kona lo babi régie finale là dans mon chef Jordan mo pandi na ina mona ka chef Jona babi bangonde basimbi régie finale nako bossa na te ko pesa merci na papa Alendele yim tozali notre DG mto pesa ka biso espace ya ko le kaka boy papa Alendele zambalo la a pambola yo a pambola peli bota mbabatela yo parce que toza toujours na bosenga na bino na pesi mbote na ba ono to tubalinga ka biso na pesi mbote a maman Esther ça pour maman Esther ça pour na pesi mbote femme responsable na pesi mbote pas ozali na pesi mbote na ngali susu na ba ono to tubalinga nga maman Geneviève bo susu falanga autrement dit maman yoyo na pesi mbote bisika bozali na pesi mbote na ba ono to tubalinga na ba obalinga nga te mon réalisateur fungola ba mona invité nga mokona lelo long jambe yende to kosola na ye makambo mbote mwana mboka long jambe ouais mbote papa Zouma très heureux ya kozala na plateau na yo en tout cas na sepeli makasi et puis merci na ba abonné tout ya nouvelle tendance télévision oyo ba zo CCT ko tindelanga ba invitation par rapport ya ba analyse tozo sala et puis merci beaucoup pour s'abonner massivement na Maniké de John Tokos aussi. On les chaîne Impact na idéologie, soif car yako salabo c'est divertir à merveille. Merci vraiment. Et puis je ne peux pas commencer l'émission sans pour autant remercier bah vrai oh il y a des longues jambes, on commence par ya Goroti le voisin mami, maman Neglon depuis l'Allemagne, Mote aussi, na Gentika son bourgeois ex non commettre espace à gentillesse, ya Willy Moucheni code, ya Mboga au Congo, na PC Bambote, bébé Chico Maneka Château Rouge. Boutique d'habillement MHLMB, on est dans la bandale na Sundi, au que le roi Teralman na Sanzeta Baoba. On a mini market et boutique d'habillement Zawana et puis na Willery. Tout ça na avenue Londala, côté Pain Victoire en face na stade des Martyrs, MHLMB resto bar et Zawana lobby. Tout ça là on a fleuri boto, ça s'est bien passé et puis merci na Metatou Bamutando de l'X depuis Congo Metal, pourquoi pas on appelle ça Pembote na les PDG Guilain Régie Congo Metal International. Donc merci à Papa Zouma na invitation à surtout. Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Merci beaucoup. Là, c'était Longue Jambe. Yim toza invité nanga mokonelo na ko profiter pe ko pesa bambote nanga na Nancy Masamba depuis quelque part na kati ya États-Unis. Nancy Masamba na pesi mbote bisika nyozali babi bande ko nyoso tubolinga papa Zuma ba onso tubalinga papa Zuma babi groupe WhatsApp esami ba to bazan bezo soutenir papa Zuma
Papa Zuma, vraiment, contactez mon numéro, groupe WhatsApp, les anges adorables de Papa Zuma. Les anges adorables de Papa Zuma. Ils ont battu surtout au niveau de Papa Zuma, Barima, au niveau de Papa Zuma, quelque chose au soutenir, Moussala, Papa Zuma, Salaka. Vraiment, groupe WhatsApp, ils ont contacté notre numéro, mon numéro qui est affiché sur le banc de votre écran, c'est plus 243 89 66 160 47. Au Coco Tanakati, groupe WhatsApp. Les anges adorables. Merci beaucoup. Moi, Namboka Longue Jambe. Lobby Ezaki, Zahir Kozika, Wenge, va formater mon kili. Wenge va être mise en jour. Lobby total qui concert entrée à Wenge. Comment on a nos prestations à Wenge? Pe podium où il se pose à Kiwana, Yoko Kolobani sur Ouais, ça s'est bien passé en termes d'organisation, parce que sécurité, moi j'étais quelque part à Stade des Martyrs pour avoir l'investigation dans le dossier, parce qu'on ne peut pas venir à la télé, couper sa argument aux Aragino Pembe Niwana. Donc j'étais Pembe Niwana, na moni sécurité Zaragiwana en tout cas, impeccable, beaucoup de protège. Bouboul Mobungali les Kondi protège en tout cas Asiragi sécurité puis police congolaise et Saragi Moussala Ndenge et Longobani. Merci beaucoup à mon général Kassongo Babi, mon papa Sylvain Kassongo. Merci beaucoup na sécurité tout le monde qui vraiment battre baleli bilo côté. Très bien. Battre baleli bilo côté. Donc en termes de sécurité et d'organisation, en tout cas félicitations. Et puis ingénieur au installagi podium remarque zaka que son et banozong ça retour mabé. Et surtout na bateau bataille na ba palais. Le retour ils ont mabé bon on a évité ingénieur attirer attention malheureusement ça espère na matière mais tam sousou prochainement à osala vraiment effort à arranger Babiloko. Mais en gros, il est bien, Wenge est presté. Et puis. Tout le monde nous entrer à Wenge parce que les gens s'attendent que oui, Wenge, côté na tenu à militaire, que oui, Pentagone est côté wana. Mais Wenge est surprendre côté na tenu moto. C'était dire quoi? C'était par rapport à ma Mokonzamboka que oui, tenir la tamate ou bien Wenge balukeka stratégie à changer l'idée. Non, au départ déjà, Mibeko Lobby, nul n'est au-dessus de la loi. Ça veut dire que mutazaka likola mibeko azate. Donc mututo azaka soumis na mibeko ya mboka na ye. OK. Gouverneur de la ville la biso alobelaki yango, papa na biso Silvano Kasongo Kitenge, ou aza général ya ville alobelaki yango. Donc il fallait kaka balata bongote pour ne pas intoxiquer peuple congolais pe balata yango pour raison bango ezala ke wenge pe lataki yango. Donc la charité bien ordonnée commence par soi-même. Bango bazalaki be exemplaire pour balaki sape bato bakolata yango ke biso mo kutu bakolo Pentagone to latité mais yo latindeni. Donc au départ déjà ezalaki mibeko ya mboka nde na utu ebisa yo nil ne au-dessus de la loi, mibeko ezalaki taper na table mutala ta soutenir malgré tout ngana na djini ya Zara mende katana kata militaire a rola tanangote mais asko batie son kio so comprend ikoti ba son kio mais oh bena soda so ala tiango ba omoni ba mo soda wande so comprend donc ça veut dire mibeko ya mboka nde isala ke balata son comment na wengi kokota comment na bat bazoyemba mais moi polémique créé que déjà entré à wengi parce que ba yembeli ka des personnes toujours ka stade mobimba full mobimba bazobe la ka wera jibe so ba mission na msuzumu na teke créé des moi polémique mais yo déjà tango tali déjà to tango tala déjà wenge et il y a deux personnes olobi wenge et ça y a deux personnes wenge ça ya jibe na wera badolf badidie masela bale makabla bazalo kola bakoni o bayaka kopusa ka moto ya wenge pela mais en soi wenge ça y a deux personnes et puis tout le monde a on a podium que wenge ça y a deux personnes ça veut dire batumi balenga nde ba ça spectacle trop batumi balenga nde ba yemba trop entre on les acquis chaléré entre ya wenge on a tout de entre ya wenge parce que comme on a entré ya wenge polémique vraiment ils ont wana mingi comme on a jibe na wera bazaki liboso bazi banoko musu batindi ba on sima alors au concert on les acquis que oui yo président yo nanani ils acquis conseiller bisonyo surtout tous à la iseka moi comme on a tezo mon akate que 12 ou bien ils ont une stratégie à wenge. Bon en termes il y a initiative il y a loko ezalaka ba bengi mutu moko yenda contacter ki baninga donc ça veut dire numéro 1 na bango na boule oyo azali. Vous comprenez? Yango numéro 1 et numéro 2 bazaki liboso, ba numéro 3 na ba défenseur musuna ba attaquant bazaki na sima. Pour bango bazoyaka ko encombré car un dossier pour ebimisango penza wenge mais en soi bato baza ba tête d'affiche parce que ceux qui au tel état affiche au mansaimo abimisi bien au ba sponsor ya ba compagnie principale na biso mikususu pour ne pas citer comme pour ba pesimbo monter na régie bataki ba bilongi mi balende minene ba o elandi wana eza mikie pour na kolakisa ke ba kolo wenge za ndé wera na jibe ba o bayaka wana bayaka kotsa
force pour moto ya wenge et pela convenablement. Mais tout le monde que tout channel moi pilpil na mon ngom kita babi fondé za muto a fondé qui mais comment fonder bazo reconnaître surtout bazo reconnaître mingi kaka ba président mi balé na secret. Bon normalement fondé na groupe pe arana bon ba fondé mingi na ba orchestre ya batu bazaka vraiment ba influente. OK. Président yemo kana vice président tamsugutu CG Gudu Allegrana fondé. Selon conception, il y a l'orchestre na biso. Donc, revenir les sous na sujet on a parce que et ça là déjà bon. Pour la rectification ça demande beaucoup de temps, ça demande qu'on côté ça sous bateau. Bon ba côté ça muto et muto na etam ça na fresh. Parce que bateau déjà mito ko ta ba drink et ko ta ba whisky ba nini donc pour la les sous ba idée on a fondé ça liboso président zonga ciment en tout cas et ça musa la passi. Vraiment. Tout comme un podium comme on a podium héritier Watanabe. Podium. Ouais. Mais il y avait plein de musiciens où quand même Wenge Ngake constitué. Pourquoi Wenge constitué comme héritier Watanabe? Bon, on dirait héritier Watanabe en Komblaki à Zwaki place à Ferregola. OK. Parce que Ferregola ça l'a quitté. Mais on a Kendaki pe na boule mususu. Na komana ke fait na biso le roi de la forêt alingaki ala tsake ya zakana bana. Et puis bana oba na succès. Ah non. One is one. Te me fait que ndai bongo. One is a polémique. Bon abengi na wata oza comment non? Fondé ezani wata agoyemba tanze momoko ate so vient la boule ale vient la boule lebe ale ke wata agoyemba ne penze mo amias midemo OK toni mamba wenge donc ça veut dire batu basaki na mot à dire na dossier ya concert ya wenge za wera na JB pour na zo monopole ya zo musicien oyo ya yo comme na podium il faut za la wera to JB. OK. Didier Marcel to Blaise Boula a me ko ça ba je onati ah non que musicien na omo bien danseur na omo baleka wana vraiment monopole on ezate. Pour ce qu'on me dit qu'on benga bongo, ton conseil aussi là au longwe. Ça va na wende. Bandinga mzuku tu basali me bazo yembate. Vile mizo wera bani no spectacle. Ali batali batabale ayembi wepa. Aye o materité na ntembo ya Adolphe. OK, vie pangi amata wata na ntembo ne mogo. Mais tu na ntembo muninga pour un combo ya la soka ke. Ba on ba kolo. Mais pourquoi Mataki wera na ntembo ya Adolphe? Ça ka ke oui. Pour la Mataki wata na ntembo ya Adolphe parce que pour la saka ke oui bango nde bazo konza ou bien ezaki par rapport ya préparation na bango nde ba préparer parce que tout était déjà préparé. Tes préparations na za sûreté que ezaki héritier azala. Na préparation. Parce que au départ déjà na ba répétition na bango héritier Watanabe a participé. Ayaki ka kotala bango jour ya après émission RTNC na mamami tant bazaki na hôtel na hôtel bango après wana ayi lisuste parce que allait na ba tourner na ye azaki na ba concert na ye. Donc ezaka ke wata a surprendre bango mais wata ye mo betia yaki wana azalaki ne sûreté que ago mata na podium wana tellement aza mwana ya mutu aza autoritaire na cop yango mati mais ça lui héritier Watanabe bien par rapport ya argument. Pour wata mikolo azo ya na argument na TV donc oh lisuste matisi argument. Donc mikolo ninga oleka ba dimanche na ba TV en tout cas. Donc il saute pour préparer la conséquence. Moto na na Fabregas et Tombori sous. Mais ba pesi sous argument. Mais ça le rôle bozo bunda na muninga mais yo ba pio armé. Donc ça veut dire akufi. Mais c'est une vérité. Et ça quoi bozo bunda na muninga na makofi boy normal. Muninga ba pie mbeli. Mais okufi. Pour wana argument mon solide que na telemaka na Gwenge, JB Wera, Adolphe Blaise. Tala bo wata tsiko tango agoba no pesa ngo valeur. Azu su nchika tsango. Merci beaucoup. Côté l'attaque chant. Tout le nom côté vraiment en Congo. Et ça ndenge batu babana cause la musique. Te zande batu banda ozela te. Na epse pe batu ba s'attendre na o ba okanisa te. Ba vie à un certain âge voix et ça la moi genre. Olobi à un certain âge voix et ça la moi genre parce que ba vie ba meli ba paiement pour dire la vérité. Ba meli ba paiement. Mais c'est normal pour babiloko ba yemba na sera mulolo ba sera ba nini ba sera ba voix ndenge za ila wana na ndenge ba komi na ba âge c'est normal et puis ba vie mingi ba répéter à souté. Ma famille va répéter à mais quand même ba temps ya ko répéter et plus de 2 à 3 mois on répéter quand même. Pour répéter 2 à 3 mois ils a problème té. Pour répéter habituellement des problèmes. Ça veut dire Emelia a reçoit pas si ya boyemba nzembo na été pour abeta chez Jonga. Azaka déjà assez exerçaka na voix na déjà. Mutuloko la manda chante monter moi ça la kiwana oyo repe Emelia a kepena na drum lembi a okoyate. Donc ça veut dire asa déjà compétitive par rapport à voix na ye. Ça veut dire assez exerçaka à tout moment na chez Jonga chaque samedi
ba répétition ezalaka ba concert ezalaka ça veut dire eza bien mais ce qu'on va faire la biso mususu bazoka tenter ya koyemba lisusu banani ba vitango zo ba vieux parce ba vieux bazé belé tout le monde ba Dof Dominguez bazaki wana ba vieux Bless Bula bazaki wana banani oyo bakatani na podium bon net mutu pena oyo namoni a pesi biso le meilleur na été eza papa chéri olobi papa chéri OK papa chéri a commis vraiment tende batu ba satandaki ya koma donc nzembo wana papa chéri yembaki wana par rapport ya yo via bundani makasi atata bani fort via tata bani et puis via comprendre pena que ba plot yemba on likolo toujours mais est-ce que côté là par rapport vraiment il y a prestation moko na biso moko na ba musicien ndé ba ndé ko yemba prestation ba mpona yo ko lobani bonga prestation oyo namoni pena que asali eloko ndenga salamu ezaka ya Dof Dominguez ayembi voyage kitoko ayembi pena voyage ndenga yembango et puis il na passe ya koyemba ngo te po ye déjà voix na ye ayemba na trombone azoyemba pa peka su na trombone le deuxième fois mo ekola ya kilo donc alobaka bongo ayemba pe bongo asa vraiment na ba lakine te ya koyemba mais papa chéri alobaka normal ayemba songe parce que ba songe on a pas aucun on a ba ajo yo ça ba risque na ba ajo pour se forcer makasi o comme ba mort d'homme bani nazoyebisa yo ebomaka grand musicien quoi papa chéri vraiment te nalobi boye soki vi asalaki mutu teti ke atouche kaka la moko boye to sol moko boye ego créer pe embrayement epesi pe pasi mais chance ba vie baza mikolo a memionga na tactique moko boye mais bato ba comprendre que vie pena falaki donc ça veut dire bato musu ba regretter falaki kuna pia 3000 5000 les gars belé oh fallait que tout 2000 donc bato ba côté na kata salle baza satisfait par rapport à baza satisfait ça veut dire ngana elio message ya bato ba cité bato o bazaki na stade OK ndé bazo se plaindre ba billet o ba fouti eza ya musique o ba yo kité ce que ils a par rapport à une musique betami bien té ou bien eloko ni s'est passé pour bato ba yemba bien té eloko s'est passé bato ba yemba bien té na tu expliquer ça nos facteurs âge. Ça veut dire makambu ba vieux basala na ba 17 ans na ba 23 ans na ba 24 ans ati lelo ezo rendre bango pasi mwana mbonga na kato na mwa muke tango zo makambu facteur âge ko felo midaza mukolo ba jibet mais comment ka vieux yemba bien obi ko felo midaza mukolo ba jibet bon vieux yemba bien vieux yemba bien vieux o essayer ba diva yango vieux comprendre il faut bana ba yoka kate bado na loba nanga ole ko yemba papa yo sangana ko yemba viens na babado kwa comprendre que na ba pechuana ba mone la biso na musique po ba yemba ka te me ba lobaka ko loba siko ya na pe mate mais ko yemba les sap papa so uzi ba précaution te na zo ça ba risque donc wenge ba te belé ba bina sa bazaki dessus ba te belé ba na cité bazaki dessus ça veut dire ba vie ba pesi les meilleurs au ba satanda kité mais ngana yebisa déjà ba to bozela na bino o bozo kanisa te pour un certain âge voix monter guitare pour ceux qui aux âge mo ya mukie voix izo mata so comme na âge mukie mukolo voix izo kita vous comprenez donc à un certain âge songe mo boy muta salaki a osala mesure te osala yo mutu zaki pembeni bato bazaki na cité bato bazaki wana prestation ya wenge chant makamuni so to elekani wana public ezo côté combien public eko pesa bango ba 4 olobi ba 4 c'est combien 4 sur 10 vraiment bah comme la moitié je pense prochainement bah concert au bah beta na est pour nous les mots pe faut et beta na est pour na ko compatir na ndeko sur est et puis ngana ozila bena 40% ekende ba tsamba na enveloppe ekende mwana mbogo yo ndike concert na ndebe tamio CP na mobe et na CP li makasi parce que 40% ekende et sunga ba ndeko na biso ba mère ba utsuko dae ba ndeko ba dae ba sœur ba papa ba maman donc ego ba batikali donc ngana ozila bena enveloppe à 40% et ça na bien pour égoser la paix médiatisé pour le bagage on a média et qui kana média donc pour revenir dans enveloppe on beaucoup mis 40% est on va une photo check bah c'est sur ma miniature mais bah ça va papier pour papier et dans enveloppe papier bah ça va papier pour papier et toujours close affaire à Wenge pour tout que na makamususu dernier message à Wenge na makamuno surtout les kanini oyo ko koloba. Bon, dernier message ya Wenge, ndenge lekani na makambo na koloba, ezaka ke Wenge c'est bien bon, vous s'y réconcilier, vous beti concert d'ensemble, et ça lit bien, mais ndenge jeo ekendeli et la sake, vous sangani na bino ezana avenir te. Donc ba 12 ezaki na kati parce que ba ndinga mususu entre bino bazongi ba insure na ndako. Net banani. Ba Dof Dominguez insure, nzembo ka moko. Ayindika voyage.
Viens ça va comme est-ce Adolphe Dominguez aza banzi mwebele o yima banzi mwebele wana. Mwana banzi mwana wingit. Ouais. Viens banzi mwana wingit. Viens le répertoire pena wingit. Mais aux hommes on a dit que makambo est sami na podium ezali makambo bomba ndo l'exception la préparation et la répétition na bango. Mais comment vous savez que oui Adolphe Dominguez a zongi dessus. Bon koki ko répéter yo yembi 3 chants na répétition yo yembi 5 chants parce que boza na showbiz ba fan bati. Mais ce que tant beaucoup m'a place mon kili mona et puis mon kili fait comprendre maintenant il y a ba John les bango balé ba ko l'orchestre. Donc ça veut dire John nga zo yembi belé c'est là la mot à dire na kopo. Bana ba yembi belé. Papa Chéri Kana Jibet. Et Papa Chéri Kana le roi de la forêt. Papa Chéri Kana le roi de la forêt. Papa Chéri 3 chants. Na minita mukie tontoka ba mati boy pata ngama ya boy pata 3 le roi de forêt yebo ba spectacle ba nidi wata so donc elo et bien le roi de forêt kanda wata mata ils a 3 chants d'avance tabina mais comme ya kanda wata osa bibia lugibela ma donc 3 chants Papa Chéri enchaîné qu'on a des PC de la forêt mais il a musi baninga makila comment te yokana to zana moko après moko yusi ba 3 mbala moko baninga basutuki et comme inde ya boy parce que moi on loba ezate pour ba longola pour que c'est kuna bago longolo pe ezoki bena wingi que longo pe merci beaucoup souci ça ce qu'on dit souci ça ka ko Saddam Hussein azate so bena Saddam aseku ya komi ado wingi nezoki Saddam so azate. Merci beaucoup. Dernier message pour tout le monde. Ouais, dernier message, les Congolais, tous la 40% est kende et ça l'a bien et puis 40% vous allez médiatiser pour Elaxage, Bata Estege, Bolobaki ou Sali et ça bien. Donc les producteurs Amadou Djabi, félicitations, tous la 40% et ça bien. Moi nous moi ko le kana babi moment oyo wengezo beta et ça moment oyo Koffi Olomide qui ndio kutana Laurent Sokoko. Problème ezali wapi oyo bino bolinga mataka makamno soka mafuta mwana mboka. Et loko ezali problème ezali wapi wana soki Koffi Olomide akekutana ya Laurent Sokoko moment oyo wengezo beta concert. Problème ezali wapi wana? Bon en réalité Koffi Olomide c'était pas le moment tam souvia voyager parce que via ça ambassadeur culturel. Fallait qu'il a faire partir na concert wana il ngosa pe bien. Olobi? Mais vient dans aussi ma culture. Ambassadeur culturel na biso ça vite. Culture exact des gars qui viennent de Belgique ba œuvre d'art ou rien na musique pe culture fallait qu'il vienne à la wana en tant qu'ambassadeur culturel il y a ça la bien présence na il y a ça la bien mais via préféré qu'un jour à concert à Wenge de via publier pe nini photo na avion et ça les bien ta ba petit na Wenge ba zela qui est fort via me ma taper na podium pa yemba papa mais nazo wana zaki makambo Wenge wana zaki makambo Wenge bono wana zaki makambo Wenge mikolo mais rité watana be Wenge muke ayepet isala ini mais wana bazabana na isi mwana kaska songo pa yaki Wenge kaka mwana kaska songo Wenge donc pour nous bonga Koffi Olomide ça la mais orchestre kaska songo pe ebetaki à travers moi na ekas ebetaki Wenge ta de ce quartier la terre yaki à travers Koffi Olomide ngo sala bien Kaïka na stade bonjour banakini merci beaucoup na yeka ko soutenir ba frère nanga Werana JB Adolphe Dominguez ils vont ça bien il gagne l'axague moi j'aime au boyeke bien pour faire un Koffi Olomide mikolo ana mo ba série à réconciliation auto salon na c'est quoi rien n'empêche peut faire ça on a balé kinaï et puis moment où alinga sala bena il y a un gros mbala moko il ngoza yango devait arrêter réconciliation et comme il faut qu'il n'a pas chéri après que sous carburant ils sont même ça na embouteillage na kini merci beaucoup. Ezaka mama polémique Nicolas polémique tout quand on a sur la fallait pas arrêter trophée mais on a trophée en normal parce que ezalaka bongo batu ba ko lo bango lo lenge na lo lenge balobi ezola que oui album échec ezalaki na album na ye abeta disque bien te yango qui a eu trophée réaction na yo réaction na ngai et osala déjà tant bazalo ba disque et comment il a niveau à reçoit trophée c'est faux parce que en termes de sondage déjà tout le monde il fallait pour pas aza une écart ya makasi que la fille brésilienne wana mais reçoit trophée copé sa place mususu au lieu de copé sa moto américain qui yango ils a déjà mabé et puis eloko oyo salinga pasi na comprendre que ba congolais to lingana ate la plupart ya batu ba voter fallait pour pesa bata libanda ke ba congolais donc ça veut dire ba congolais quelque part to lingana ate comme on a déjà mutu wa sele wa sali vidéo pour se kafali en termes de vie déjà privée boza mais le côté en termes de vie boy a kokate parce que yé ayara kini aw alala na ba flat na cité artiste wa sele yo ozo la na flat mona kasavubu flat mona na lingwala
Vous comprenez? Ça veut dire en termes déjà il y a stabilité, c'est le osa yangote. Et puis aux a monopole il y a Kofinga Fally Ipupa te pour en termes d'écart, aux appelle musika en termes d'écart. Biso to linga artiste basa na ba guerre loyale, mais oyo sali ezola que ça guerre moza déloyale. Ça veut dire muninga a raté le mobo oyo ezaki cher pour naye, mais yo ye ozui na yo pe téléphone on ba filmer au seka. Tango seki wana ozuni. Fally Ipupa akiti Fally te, azaka Fally, yo nous aurait fait. Vous aurez fait, c'est pour cela que ça va tous les 29 octobre, dans le stade des martyrs. Mais comment on a moment stade des martyrs, on a même pas dit que oui, bato Fally pe basika kita bakangaki faire rigolo, bato Fally be basika ki bakangaki après bané, bozo mona ken piana ba émission zo sala, ezaka jiseka ya moquerie se faire rigolo que oui mais est-ce que boni balukeli bino lelo bozu trophée te komi que oui na niveau et comme makambo niveau. Ken piana makambo so asala na TV, asala ngo pe hors Fally. Ça veut dire aye ko réagir na TV par rapport à l'analyse au Yasali. Ken pia na makambo sauté à lobaka ezaka ke Fally Ipupa ndati c'est faux. Ken pia na ya ata mususu par rapport à analyse na Yasali, par rapport à investigation na Yasali, ndaye ko poussa argument ezaka te ke artiste ndati ndi. Vous comprenez? Et puis tant ozolo ba ke tant bakanga ki faire bata Fally baseka ki muta Fally nini aseka ki à part Ken pia na ndinga na utu ebisa yo asala investigation o tamsu makambo Fally atindi ete asali yango na ndinga na yimo. Fally Ipupa bakangi faire asali vidéo mais c'est le Fally azuité asali vidéo, ça veut dire artiste asali vidéo. Et puis depuis tout ça awa tozolo ba mabe à faire eta tozo compatir na pas si au faire azoka souci ezaka que parce que dynastie eza emprisonné, ça veut dire artiste azana cacho, dynastie pas na cacho pour en termes de robeta ezo betate soto lobi bongo mabe soto lobi biro eza mabe ba lobo olobaka biro eza mabe mais oli bola à rejoindre nga est-ce que on les injure les injurés et ça que na sali analyse na s'investir sur dossier na ego sala ko pesa message na bandeko o ba biso à travers nouvelle tendance télévision. Et là c'est le sali ça dérange hein. Mais ego déranger tende. Ça fait mal comment na mutu o atsa au coup de pouce na première disque na yo orthothanasie soki falité. Orthothanasie soki falité. Mais c'est le déjà banane déjà. Ayebana ki na ye mais akoyaki. Olobi akoya kit mais alors exemple mon azo pesa ya Daju na brigade Daju a fully brigade mais brigade a ebana kalat mais ba fully it c'est ça normal, chaque chose a son temps, chaque temps a ses hommes. C'est que là on est là ça que oui c'est les vidéos ça qui a c'est mon na Fally Ipupa mais c'est mon gars qui pense que a autant na combo vitala ndeke ozite batutu ba yebi ke ndeke c'est Fally Ipupa aigle. OK aigle ça ndeke tango zolo ba bongo ozo titoyer mutu par correspondance. Kota la Céléo boy, message n'oko pesa Céléo. Message n'oko pesa Céléo à sa musique. À sa musique pour ça trophée. Atika bana batu na kini en orchestre na ye. Oh akoya leader aya kate. Pour un leader o vanda te ba 8 mois na ba 9 mois vanda na poto ki orchestre tika ali à 100 disques. O to beta sonze mo wa so wa samba so isamba isuka na réseaux sociaux. Et batala ngo ga yo mona pale. Et puis soko vanda batu tsango bula o mama na chao ki batu se kana mitema. Ça musala, ça la guerre loyale. Guerre yake ou bimisi disque ya bimisi au sali comparaison au tali cité n'ezo pe sa réponse c'est ça vraie guerre mais comme ça la guerre ya ko insulter mutu ya ko se manquer na mutu on les a guerre pour ozo se manquer na mutu oh déjà azaka na ba trophée belé ça vous aurait fait retomba disque ba on a ba voyage Fally Ipupa ba na France c'est le hasard l'orchestre Fally azana na France ba ke tourner retomba disque ba on a ba voyage na ba retomber retomba disque ba il faut ba bengisa on a biti awa salata wana na tapi wana c'est une bonne chose pour la musique à Congo ba te drapeau. Merci beaucoup toujours avancé hein toujours avancé ba fiche bimi concert à Fally Ipupa annulé avant que déjà Wenge et Beta donc 2 jours avant concert il y a Wenge Beta tout le monde qui ba fiche bimi que oui concert à Fally Ipupa ils a annulé Fally Ipupa au Beta sous TV ba mutumwa komiona akomaki zaki Fally Ipupa obeta te via problème aux kana est Fally Ipupa obeta te est-ce c'est réellement vrai Fally Ipupa concert annulé annulé c'est faux ba komia mo ba okosa concert Fally Ipupa est bel et bien le 29 octobre 2022 c'est pour cela nazo profiter ko benga batu tout partout dans le monde pour comprendre que Stade des Martyrs et comprendre que ba beti concert Stade des Martyrs comprendre que concert est beti. Donc bazo spéculer ba message wana baza oyo to beta mo Stade des Martyrs sentir na uto ebisa déjà en termes déjà de kunga boy ba vi ba yembi bien te donc ça veut dire que ba regretter ba lar na bango
en termes de concerts déjà vous comprenez qu'il fallait pour pas obéta bien et puis bah tu spéculer bah message wana il faut on va s'arrêter parce que bah au ça stade des martyrs ils allaient déjà réservé pour la stade pour la fallait pour pas pourtant au truc ça va pardon la quantité au truc ça va makambo STA est où bah au truc peut-être 40% ekende mais malheureusement fallait pour pas abeta qui n'a été 100% n'a déjà bah soda balégion bah soda ba vive balégion. Mais jusque-là, fallait pour pas yemoko à salir. Est-ce que c'est déjà publicité, à salir confirmation que oui, concert vraiment Isali. Parce que moi, bah nungu moutogo démentir et le qu'on Isali yemoko. Mais jusque-là, fallait pour pas bouche bée. Fallait pour pas en réalité à s'arrêter qui par rapport à la promotion à Stade des Martyrs pour concert et Wenge Salaki. En tant que moi, na malamu, en tant que moi, nous avons un respect à ma vie naï. À s'arrêter qui en termes de promotion, des pères qui est dérangé promotion à ma grand frère naï. Mais concert et ma grand frère naï leki, ça veut dire bon pesa ici autant à ça la promotion et là on est à Stade des Martyrs à boyeri ko ça la promotion pour léser promotion et ma vie naï au ba sala ba ko beta na Stade des Martyrs tellement ça a un respect envers ma vie naï. Atika bon ba beta ba vie ba beti et pesi maintenant kalami était bozo mona sko ba banderole, panneau, en termes de tout, promotion pour Stade des Martyrs et refouler bateau. Vraiment. Merci beaucoup. Toujours vraiment, toujours chité. Moi, nous, il y a qui babi, le qui se confie le midi, et le quoi bêta qui est raté Wenge, confie le midi. Moment où Wenge ont préparé concert, moment où Wenge ont préparé bêta Stade des Martyrs, confie le midi à Betty maman na bezi ya kozwa musicien Wera, kozwa na mina mwana ya Blanchard Mosaka, kosombe ba mituka ko poster yango ko futa mbongo en plein écran. Yango babi ekimisi pour amoni ke loko abeti simbité réaction na soyen. Et loko abeti simbité c'est déjà c'est faux. Et loko abeti on est simbi pour ton information. Blana Mosaka na minito asa calme na karnaye en termes de base et c'est ngabongo. Kofi Olomide ne peut pas croiser les bras tant bino bossa makamna bino, il a croisé les bras et la tib aussi ça pris à ça là non. Mais où tout le bango moi tout le monde ensemble makamna. Moi tu attends avec ambassadeur il y a culture et art. Il fallait passer les locaux à un moment où baninga basangani conseil à réconciliation peu mingi bazo basé pe sous pour na est-ce que ça qui est important moment où est-ce que Kofi Olomide a ça qui yango pour déranger bango wana ça ba analyse ya bato balobi parce que à chaque médiatique ils arrivent dans médiatique mais il faut ça quand dans média parce que ça Kofi Olomide makambutu ya Kofi et quand na média sauf vie privée naï mais makamuna tout ya musique il faut ça médiatiser so que ça médiatiser tenga ina auto ko ibonde que makambo basali na mon frère na kuzukuna et go bimane sans que ba filmant il fallait que ça la filmer pour pas la saqueter Kofi Olomide appeler moi na Blanchard Mosaka car appeler Bobby Ronaldinho car il faut ça la médiatiser pour ngana auto iba ceux qui va médiatiser quand te mettre au bâtiment on il faut c'est la merveille ramboya il faut c'est la dit japonaya pour aller autant sur information mais quand ça on a TV bon de la sécurité Kofi Olomide appeler la Miseneka et puis et ça rien à voir na makambu ya concert ya Wenge il a payé baka bino bozo beta concert rapport na ngozali moi que oui besoin un peu ko déranger l'esprit parce que azwa ki musicien Wera mais déranger te nani alia pas mutu chacun fait sa vie mutu na mutu osala po eloko ekota famille na elia so ngana zela bino bolia kanano ngana na lanzala. C'était le moment qu'on fait la sortie médiatique. Mais c'était le moment parce que les musiciens, il y a un moment où ils ont préparé le concert. Si vous avez ça, les musiciens, il y a un moment où ils ont préparé le concert. À toucher Wenge sur tous les plans. Parce que comme on a vu son mobile, on a Blanchard Mosaka, il y a un film de Bayokanate. Blanchard Moussa Diana Kofi ça Simba tout le monde a Blanchard Moussa ça les vidéos que oui il est menacé blog moi bon mais est-ce que c'était toujours le moment Kofi Olomide à ce moment à Blanchard Moussa à ce moment à Messia il y a ensemble mais en réalité hein Moutoula Moutouazara mettre ba acte à s'opposer ça veut dire il faut quoi si ba acte aux opposés je pense pas que Blana aza gamin Blana c'est un grand garçon ayebi oazo sala. Vous comprenez? En termes de ça, papa na yo au travail na été c'est faux. Papa nanga, boyo na atena mutu wana. Pona kende kuna yo boy. Parce que Mosaka a expliqué biso que il y a kana bakar, asa kana ba parler. Après si bla na nini po ai kende pas profiter. Pour bla na posa na ezaki, azo parler, a payer car. Parce que yo Mosaka osaka nango déjà. Mais benga yebise ko kendo kuna te zwa karo, zwa parler.
Est-ce que à ça rien Batebe babi que oui moi na trahir atteindre blanchir moi ça parce qu'il y a Kofi Bayo Canada à trahir te muto asali ke moi na akomatina ba numéro et pesa blanchir mo saka yimo parce que mon colonel na ibani na osana mona muke moi na tanga zolo banta que parents fallait pas ko ya ko répondre et pose o wanga na mona na TV mais ma trop banal yo fini moi na abela kakutu moi na parle bibota la santé na donc on atali en termes de santé ba na maladie mo héréditaire ya famille. Papa belaka moi na belaka c'est que quand on a bango parler maladie donc ba famille na bango baza ba maladie vraiment trop. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre analyse d'aujourd'hui. C'était juste l'analyse de tout le belaka affaire à Wenge. Moi na mboka vie à makambo no surtout les qui vie à actualité musicale des okende. Dernier message na yo ndengo zomona la musique ezokende parce que tozomona que oui Wenge fait que beta libanda mais ba combattre pe kuna libanda ba telemeli makambo ba concert exaté. Dernier message na yo pour na bande kono surtout bazo na biso na moment. Dernier message nanga ekozala plus focalisé na ba combattant parce que ba combattant bazo bundisa culture congolaise. Nezo sala la culture na biso ezana se po batebele ba lobange musique ya Congo pene comment ko kita ba Nigeria bazo mata parce que bango baza na liberté mo boya ko prester libanda biso toujours prester et puis tant artiste musicien congolais ba kenda ko prester libanda plus c'est logo o était comme ça drapeau congolais donc ça veut dire drapeau congolais des a flotter drapeau congolais n'était kamaka tant tozo betate libanda ezo kitisa pemboka na département de culture donc ça veut dire ministre na biso ya culture et art Kofi Olomide ambassadeur ya culture et art il faut que Luka terrain d'attente mon ba combattant ko solo et surtout madame la ministre il faut que Luka terrain d'attente mon ko solo là et au sala bien po ba concert na pote beta mara susté bandu le beta te fali pour pas auto beta ndu le mona couleur café na François mais aux mona ba tiraillement o esami ba libanda on c'est pas bien ndeko na o Kongola zo beta mais ozo Luka o ya ko sala désordre c'est pas bien et puis vieux boketu na eba raté yo sa nationalité ni et puis obundisa Congo pour na biti eloko nini dans makambo oyo Luka yo mo tamsupe o maîtrise a ngote po olobaga Congo ezamabe Congo esali boy nini yo pesa comme piste de solution ya ko faire avancer Congo ezalaka tala mutu munene elongo ndiembenga do yo finga no kaka ole ya ko pesa be ba piste ya solution ke bo sala boy so bo sali boy e ko binisa biso na chômage to e ko pesa biso avantage mo boy yo oya kana na projeter yo ya kaka ofingi o insulter o sali makamu fo sala e binga na kondana batu o tamsu batala ba bokechu ça fait mal mutu mo fandi pe na o koti na page ya bokechu o koti le pe ba vie po zolo bani il faut tout yakoloba biso to na posa ya ba combattant oyo bazoya na ba piste ya solution ça veut dire tu es combattant ozolo ba makambo oyo ezo faire avancer mboka ça veut dire makambo ozolo ba tamsusu ba konzipe ba kozwa ngo batsango en exercice mais ce que ozolo ba makambo oyo ezo sala nango eloko te ezo ko aboutir na eloko te mais ce que bato oyo tamsusu ba okumisa yo ba okomba beteke ba okumisa lo nini na ba okumisi ekaka donc ça fait mal donc batutu oyo ba yokinga partout à travers le monde bato tamsu ba sarape na ba combattant en tout cas ba combattant il faut tout le terrain dans tête mo solo là pour na ko faire avancer culture na biso musique na biso est comme limité et comme limité makasi parce que ba concert ba dajuna ba gims bo peksa ngote mais ba ça ba congolais bo peksa ngote gims c'est congolais daju c'est congolais mais concert na bango kuna bo peksa ngote est-ce que Emelia chez Jonga ba bundisaki. Merci beaucoup. Bambote na yo na numéro de téléphone na bandelo surtout balandi biso. Ouais, numéro de téléphone déjà c'est plus 243 ya Willy Moucheni 90 69 092 17 plus 243 ya Willy Moucheni 90 69 092 17 on a eu des longues jambes na ba détails et belé. Merci beaucoup à mon grand frère Serge Mbomina Somba Teka Mokili Mobimba. Batutu balinga ba pe ba palais ba parcelle banda pour contacter Serge Boumi na numéro on a PC plus 243 90 69 092 17 na au passé en tout cas on va parcelle on va terrain on va palais et ça la bien et puis MHLMB boutique d'habillement mini market na Bandal et puis na Willery na avenue Londal à côté Pain Victoire en face à Stade des Martyrs to na wana resto bar et ça on a tout damé pourquoi pas boucle création maman Blandi Bassé na Isangi la 23 na bloc to na wana to PP formé ça vitoko et puis merci déjà na bébé Chico Maneka Château Rouge, bourgeois gentil à son ex non commet, Metatou Bamutano Delix depuis Congo Metal. Pourquoi pas on appelle ça Pémote dans les boss Guilherme Régie Congo Metal Matadi, Manique de John, la reine de l'internet, Majegan, Maj, Maman qui pas vite à Général Warrior,
na pesi mbote place oza et puis Prince Babia babi concours réseau banda ya réseau pour ne pas citer combo to gagner bango. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission qui commence bien, finit bien. Merci d'abonner à biso sur tout yong tozo qui t'en a yo. Ya ko landa biso na moment oyo. Tant bozo ka ba émission bo sunga ka biso ndeko na partager, commenter, aimer, ba pel pe ko ça vraiment malamu na pesi ba mbote na ba ono zo balinga ka biso na pesi mbote na ngatika na profiter ko pesa mbote na Nancy Masamba na pesi mbote depuis quelque part na kata États-Unis na pesi mbote na maman Esther ça pour na pesi mbote pas maman Esther ça pour na pesi mbote pas na pesi mbote na maman Geneviève Bosusu falanga autrement dit maman yoyo na pesi mbote pas tout ça na pesi mbote na à notre DG papa Alain de les Zambalo la Pambola yo soki bomoni ba image na bopesa merci na sari vi mtozaki réalisateur na ngai mokona lelo babi régie finale na moni chef Jordan accompagné na Jona merci beaucoup Zambalo la Pambola bino ba mbali o ba ko sa musana bango comme il faut babi les anges adorables de Papa Zuma, vous en avez besoin de soutenir Papa Zuma, vous en avez besoin de faire un conseil, vous en avez besoin de faire un surtout sur Papa Zuma. Donc le numéro, c'est plus 243 89 66 160 47. Bah vraiment na je suis à malamu. Soko benga na numéro na to kota directement na kati ya groupe wana. Tout ça ba maman ibele na ba papa ibele na kati. Oyo bazo soutenir Papa Zuma. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement sur Nouvelle Tendance Télévision, partagez, commentez et vous avez vraiment malamu. Soki nzambalo la azongite tomonani na mikolo o ezali koya. Bye bye. E ya sika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité à sikamo na mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit par tranche et salamine ndenge nini obanina avance $2000 et le 2000 qui reste au kofuta yango par tranche 500 pe okomi kolo lopango. Toronto City et sika moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée avec beaucoup d'espace. Nyon surtout okoluka okokuta yango. Mais narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeli. Eza lisolo te, tala peyoka. Ah, tu as une concession Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et une concession Toronto City. Et après avoir fait la petite vidéo surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir la situation. Concession est bandée et si vous avez un borne Oyo, à 2 entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Oyo Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les ailes fiables, c'est un peu ça. La situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bisso Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes au caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à Moulaï. C'est quelque chose à Mounen est tellement facile. Komi tata lopango, tona komi mama lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact ya poto ezali. Ya Kinshasa ezali. Mbongo ya muke avec $4000 okomi tata lopango to mama lopango. Makelele ya Bayer bayo.